bateau sur bazar. Mouton tika na poto et mouton za na prendre $100 na kin. So dit que na kin on za prendre $100 ndo tika na miki. Mais so na kin wa na ko chope le bon na poche bona bi mista so mona ngorge mais na ko binza mona feza. Na bimisa so na kin na prendre $100 te. Na tambo na car chaque jour na cha carburant. Autant ça bana OK, tu connais tina poto, OK ga vandi ka boy pusani. OK, foyer. Na nzele na na kandidate. Papa, nana visa. OK. Nana visa. Kwenda photo. Donc on va appeler lelo na kepoto na kepoto. Na on va appeler lobby na ke. Donc na visa. OK. Donc on a pour kubisa nzambe tant eza. Donc on ne peut pas pour la blague te to kende po to défendre bango place la tikaki biso peto ya wana. Visa la ngezali. De la robe tapé là mikili. La robe moi mikili moi trop. On dit mité. Le lo gâteau zoabimi. Si on a biso gâteau on a banda on ça théâtre on dit matin. Aza camarade ya Jérémy. Aye pe pas la rabi vie ngana ina sala sikoyo théâtre. Ah bon, ça va. Tout chargé théâtre et comme on a oyo. Donc, ça, ça théâtre, je vais bien souhaiter. Donc, si on a l'obisa, on peut bien pas si on a l'obisa, on a été, donc, Babylone roi, tu es bon. Tu comprends, mais bali, bon, ça la mine. Pour ma banque aussi là. On fait un petit décor, il a à peine émission, on fait un décor, il a marié, responsable, père de la famille. If love is crazy, love is for me. Ya Londres shalom nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir ya le 19 juillet pendant 10 jours pendant ba délivrance ya moko na moko ekoleka à privé ba délivrance monsieur se senga kaka il faut que ça ngo à privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso mingi ezali pona ba oyo batambola partout o bazoko za ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution emonana bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mangu te na ko kimate likolo sala ngai pasi na sima likolo pipo na ko matabe escalier la problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katuni abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango sisi ko bondela na tamboli na kumisi likolo Yesu na kumisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi na ngate. Na ko karapete. Kotambola kutantambola na zo tengama. Mais lelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pression zo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti il faut kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe il faut kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima
papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli nzambe ya papa Moïse ponda ba oyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga po batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de l'élaborer et ses enfants. Histoire est marquante la vie de Mobimba. Chaque fois, tant que élaborer ses enfants, travailler, prenez de la peine. Parce que le travail procure l'abondance. Voilà pourquoi Lelo, Nazo Yamba, un artiste comédien, il s'agit de Eyenga. Merci na baïnou sur vous na biso na pesino moté pour boza malamu le boko sepela. Il s'agit de votre humble serviteur l'incroyable Miran Kiamvu. Et ngamote na yo Mbote Mira Kiamvu. Pour qui mezali hein. Ouais, santé ça va. Après 2 ans na ko recevoir encore na plateau nangai. Si je me trompe pas. Ouais, et après mariage hein. Oui, non, ouais. Avant mariage. Avant mariage. Avant mariage, quand on a dépassé. Naluka koyo là au balaki mais au permettez un parce qu'on doit sa émission. Ah ok. Vous avez bangala yo beka tu so comédien ya so comédien abali mzaka ba problème mais on peut-être bon nous émission hein. Tu avais raison. Non non. Na banga te. Asala ni mam na ba temps o esengeli. Ah ouais. Voilà. Enga boni santé à madame, boni bana, boni groupe nayo. Ouais, ça va, na pesi no mbote. Et pas batunyo so ba Holanda ngai. Nga déjà mutu so amoni santé aeba déjà que na ministre santé to kanga ba parler. Donc avant que pesa ba santé place nous so bandano ko pesa nga pour voisin nae. Madame aza bien, avant na ngwende nae, balifan déjà congé, ça va. Et groupe Oyo na à répétition donc ça va, ça marche. Groupe Zoni ya. Zoni boni boni. Ouais ouais. Zoni boni boni. Vous avez combien d'acteurs dans le groupe nayo? Ouais, effectif ils ont bloqué donc tu rozala ba 50 au match télécolo. Tu as un objectif to souki non. À chaque fois tu recruter ka, chaque fois pe mutakendaka. Donc, période où on a période où on a bon. C'est un bon point. T'es quand dans son isonité presque la groupe nyoso. Ah bon? Ah ouais. Donc mutako ko zaye na ye ake na ye. Aye na ye. Ake libela auto ake ya pando. A déplacer comme ça pas que mon sur na groupe na mususu. On est sur na groupe na mususu. Ouais. On va pas poser dans théâtre ne ba bon. Ah OK. Donc le bazar kuna quoi. Et ça peut-être un manque d'encadrement ou bien non, encadrement, bon, bino nyonso. Ezande moni mutu alingolia biloko na belité alingalia na moto. Donc motema duku satana. C'est imwe pas zigwa dans ba bon. Motema duku satana. Donc so moni mutu aza mutu aza motema alinga ondi abimaka lelo, azoka makamu lelo, akomaka star lelo, amataka avion lelo, oh biso jour pour jour lelo ba 26 ans. Toi na musalo hein. Tout le monde a fluide, il y a des locaux, tout ça, là. Donc, on a la casse à vous à l'époque, on a makolo ti, na groupe la main, mais pas mal, on a répété na barumbu, na itaga, na makolo, tout le monde pas mal, tout ça, on a son azigua, na kena ti yolo na kikwiti, makolo, on a l'équino la kauka, na sombili pas noté ka kibuki. Voilà, et poids. Osomi kibuki, osomi nguba na ona mai na otamba nzela. Oleka veni mo nguba mo. Okati mo gâteau muke, ti tango na rep boy. Calé. Voilà, on répéter na kasa. On répéter na nini makala na kikwiti. Ouais. Et pas Noël il faut. Na PCP mbote. Ouais, petit frère na pe balela bana ya epsa kinga yango. Au monde temps on a bêti seul d'élaborer ses enfants. D'autant qu'on a ba classe. Muto alika na classe avant de l'école histoire wana etikala na muto baza autant que sabiso tout le monde la récitation moko boy mais or baza autant sabiso muto na vie il faut au travailler ouais
pourquoi na bandaki nango po Nathalie obidja 26 ans. Cela veut dire que lelo oyo eyenga pour battre mon eyenga, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ouais. Tu évacues pas isobé, et pas isobé. Yoko ebingaka pas isobé. Non, au l'équipe. T'es la biyonde s'il vous plaît. Là qui t'a na bena pesa parcours te. Pesa parcours. Qui avoue? Pesa parcours. Nga bandi théâtre non na ba école. Wana na primaire. Matanga na école mo bato ba benga ngo école a Sony, ba star ebele ba bima kuna. Mbelekete jazz. EPD Kauka. Yo comme ba école Mbelekete jazz. Mbelekete jazz. Ouais. EPD Kauka donc veut ba ve beaucoup le batanga wana pe à son âme, ba ve taboulay batanga na école wana. OK. Ouais. Yangwana lelo ndamwe koma Bakanja ainsi de suite. Moi école de navigation na sima nango wana. Voilà. Voilà, école wana ngatanga wana. Donc banano wana ba journée qui tirait na darat somo. Na yo longwana e groupe la mama ya Mbalosomo. C'est ya ça le groupe na esika. Pour groupe Mbalosomo, bila toute expérience banda salango ti le logo za ba 28 à 29 ans. C'est yo ben na ya tinda ki oli aka macaroni. Pauli kana haga. Ngana kenda kokota kuna groupe la mama Mbalosomo. Na vandi kuna ba 2 ans 3 ans boy. Zigura olongwa abinanga mutulanga kasavu botolongwa. Tolongba na etokenda tokendo sa école d'art. École d'art jour pour jour lelo 19 ans. Ozigura tika psa ke na mikili. Donc so otala bata wana nyonso. Omona ke après pas Zigura ndena yo ya Lisboy Fondation pas isobe. Après pas isobe ndesko na yo comme patron ya zoni boni. OK, je pense que Olingato ba patron te bobi patron ba comédien za. Nani muntalobi ke nana la dakate. Ko bongo linga ba patron. On a bi patron pour déranger te pour na patron ba comédien. Bon mona, yemo mutaw bandanga. Ngana tala nga bien. Yemo mutaw bandanga. Bobo mira dem mutaw bandanga. Ngana lobi est-ce que la bandi yo na bité. Yo mutaw bandanga. Yo chuki. Na chuki te. Président ça m'a vu ma PC monter ouais. Oui, à ça patron comédien, on est alliés, ninga lobango. Je pense que mais les autres tali ba comédien pe ba patron comme belé hein. Belé makasi. Kala bomba ça dara ye moko, mais le beaucoup me belé. Ça va être belé te mais ba tu comme si qu'on respirer. Comment respirer donc mutako ke Dubaï a la facilité, mutako ke Chine a la facilité, mutako sabo donc. Ni ne sala kelelo yobo bofunga mabongo. Elo on ni sala métamorphose wana sala ndeni. En fait nga na ko rappeler ko expliquer ngo te mais sur la mina me ko expliquer ngo na ndenge na nga. Ouais. Pour évangile monaka selon Jean, selon Marc donc mutu mtala selon yi. Selon ngai omoni biso sali ba CD surtout nga zara na Kilimanjaro wa Placide. Tala retard ezalaki so bo tourner film semaine oyo. Semaine wana kuna eke montage. Semaine wana kuna bandi ko duplicatango. Allez semaine kuna eke bimi. Mutu penso za besoin numéro na yo, il a affiché té. OK. Donc ezaki tom suna suka to sa ba dédicace. Tango sa dédicace le bi ngai nga botete tout ça, na jouer rôle boy numéro na nga ngo. Tasko ta o mutu aluki numéro na ona nga yo zwango. So pe obo sala ko pesa numéro aluki producteur to mutu mobo ya membre mais siko lelo et comment donner na bona ko sa vidéo na tena numéro na boaki monde entier et moni on a siko ba différence ngo ya wana liboso ezali tourner na CD koti tout ça ba duplicateur le bimi mais lelo comment to tourner ka lelo to boaki na TikTok mutamoni to lelo to boaki na YouTube lelo donc moi la chaîne à YouTube il y a binongo beaucoup mo voilà moi mon kepe comme kota voilà mais la CDP bozaka ba facilité à vie belé hein belé makasi c'est comédien belé ba kenda poto bazoma bala dans nzela ya ba théâtre bosala ouais CDP fongola magam CDP c'est wana CDP bazala magam et puis mongo pesa ko bimba mingi hein ouais ba tournage ba CD ezande tilelo te nga l'époque no ebake dans na Kilimanjaro bando futanga $800. Okay. Et pas placé de $800. $800 donc caché nanga. Si on a tourné. Donc il va y avoir une semaine mobimba.
Mais après semaine, mon managa samedi aussi si Moussa Nyoso au vu 800 ans. Donc 3 jours il y a répétition, 3 jours il y a tournage. Ma foutu bon là 800 balles. Mais là, c'est comment ça combien là? Le lot dans le bâté, le lot comment soit au 5 cigares. Maintenant le bâté n'est ni. On l'a bien oui. C'est ouais dans le passé. Le passé quasi. Le passé depuis le présent bon. Oui. Les présents font la bombe bâti. Autant que là on comme na nini on a pas au parce qu'on a tango sur le passé. On a bon côté. Pour Ibrahim connaît il y a à boire et à manger. Peut-être voilà, on va éviter na yo peut-être. On a place sur le loin. Ça va la ligne là même pena cha bali na se. OK. Et ta cha bali na se. Pour so lingo mata. Na to boyo mata, potanga na mata et ça bien ti. Et on ça bordi musu so na bordi. Zala l'aise. Omoni muntu oyo azobala sika ba evitaka ke abima pamba. Il faut abenda beauté. Muto peut-être azokende mikili sika ba liboso balenge la cahier de fer que et comme hôtel famille on pas te la yo on pas te lenga on pas te la lingite que no beta bordi moi comme kuna ba combattre ba tu chance que on combattre ici là non déjà. Voilà, en tout cas à titre de formation et à titre de rappel na yambeli bino la comédien et yenga ditete hein beauté voilà la garantie peut-être na chef na ditete voilà enga to moni na ba publication belé na ndi pe mission moko evi pa na salaki na bino na Afikine. Oui, on a échangeur wana s'il vous plaît, je m'excuse. Na mona ki yango na zaki na voyage. Mais na moni ça l'occasion à nini na moni bino so sangani pe pour une première bokende ko ça publicité peut être evi pa mta benga ki bino pour que ça l'émission. Ouais, merci. To bombango te toloba et pas mutunyo soyo kabiso et surtout mingi bana poto tebi que la kin pe ba grand puissance bazali o pas ko somba pe billet accueilli dans les 28 oyo ya mois otozali toi bongo na kati à Paris na kati à France spectacle les makasi na ba star na bino bolingaka bo somba ba billet on a somba ba billet te oyo aolingaka amona na biso lelote lobité lobe zoyate lobe okunate lobe koyakunate donc toza déjà wana yo somba déjà billet na yo réserver place na yo ba billet ba catégorie nyo sezali kende luka donc les 28 oyo toi na kati Panama le 28 juin na ba star na bino o bolinga mingi baza na kati wana omona mabidi za wana Mimika Bongwaza wana, Mobiki Sazawana, Jérémy Chabani, Azawana, Videloin, Azawana, Isobe, Azawana, Nkela Yanga, Azawana, Rosia, Azawana. Mais c'est les Français. Voilà, tout le monde Azawana. Voilà. Et bien, le quoi ça langa malamu ezaliki. Dans la vie, ce qu'on sombi veste sikalelo, ko tout a toloté. Au moins que yonde une veste. So mutu kalelo bato batambola ba sanonant kala. Bazaka danger, mais le bazar sous danger. Attention, on va faire ça notre logo boyao. Ouais. Ah, voilà. Et puis un des mots bateau bakenda poto kala, tout bateau bakenda poto fabino. Et ça a été que bakanga qui poto balibosote. D'abord musu ba okende. Lelo enga bozu chance wana ya kokende mikili. Ba visa au bozui. Et ça a combien de temps? Wana eza secret professionnel hein. Ndeti o anga eza secret ya bandeko mususu so ba loba na bango ba loba nga eza secret na pesi maison de production Mani production bango batu ba sungi ngai na zwa visa langa ezali de la robeta pena ba mikili na robeta moi mikili moi trop on zimite mais toza no ati otindaka na loba o mais yo tam so yebi ba ça que on a vu combien 4 jours to 5 to 6 ba musicien tant bakenda ba niveau mikili ba bomba ngote ba viser bimaka batanga na bani mais ba viser là c'est la viser ba viser la bisouti yo mimika bongo ba ya combien yo mo loba oh si wo do tuna ngai
ngaza apona ba mamba visa batute o ezake na lobike na nyati ta lobike tango bima ndela nyati ta liboso nena bo yuzo bangani papa nana visa nana visa kwenda futu donc on va appeler lelo na keputu na on va appeler lobby na ke donc nana visa ok donc on a fona kubisa nzambe ta eza lokwa kela mona ki akela lekinanga na mwana nga kela aleke pa ya na chaîne moko abi na sambela nzambe osalanga mukuse même makamuna nga ezala mukuse te voilà quelle sagesse très bien quelle sagesse entouré na ba soldats entouré na ba soldats ok poto ezalo laté mais poto ese komona yango ezala malamu mingi et puis eloko yo tikengezake musala boki osala bozo répéter ou peut-être ezaki boki répéter kuna non to répéter moni o eza deuxième saison première saison bravo na batunyo so bazaki Jérémie azalaki Isobe azalaki Videlo azalaki Rosia Mimi Kabongo Aïda Peshanga la mona ba Peshanga ba yaki natanga bato bazana na kati ya groupe Rosia donc ba ba yo chapwa ba betaki ba spectacle mo ezaki likolo. OK, batika ngo déjà likolo on ezaki première saison alors deuxième saison yango biso pe to koti ba mabidi ba koti bankela ba koti batembele bele ba koti donc to kende pena pona blague te to kende po to défendre bango place batikaki biso pe to ya wana dabino mona ki ba te bar likolo donc le faut ça kolongola ngo te to longola ngo te papa eza production ezala nango eza te to longola te yaya to longola te pour équipe on a tiré le baga équipe on a muta bouger azati et ben biso so mi sato to baksa mi to yamba moto le kabango atayo na lobi bachaki bar likolo biso beto ya to chaka ndi bon bachaki mais to le kabango te to za appelle na na bango te biso beto cha bato ba mona deuxième tour pe bravo pour troisième tour pe zali quatrième ezali ainsi de suite vous comprenez donc eza bongo alors to répétera neti to lanta lundi mardi mercredi na lelo sous répéter ezali to répéter na centre culturel au Alemba na alliance. OK. Donc on a répété à 19h 20h puis 23h qui bobo ba to bakota batala ba to préparer bilo comment to l'accès monde entier. Ça à huis clos. Ça à huis clos. To kemba fort. Donc on a parler on peut parler 2h 3h. Ya musala. Ouais, ya musala. Ya moi. Et na auto c'est la 4 auto c'est la kuna na mikila poto ezaka yenga oyo nazali na plateau il y a deux personnes différentes si il y a deux personnes différentes ezande parce que yenga on a micho aza lokola personne aza lokola personne mais sikoyo tango koma na 5 jours on est pris na poto akoma siko personnage et puis na poto pourquoi kasi et puis na poto pas spectateur to ça on a loufuta to ça na mikili na lobi bongo po ngala tubaki eyenga oyo kasi yango ya ba couper ya ba couper na yengo kuna ozaka na kilote to za pa yango na le baloki couper na ngai identité na reza couper na ngai identité na reza eloko orange yango kala nango niveau zo ki la tenir au jour ndenge match avion nandeni on comprend te nandeni o ma ba betanga engala obeta na lobby na engala obeta po kilote wana munene na elamba orange et mat avion qui ça musale izongi susu. OK on va bani particularité ya voyage au Boké le spectacle Boké sala ezani particularité na on peut ça bisona ndeti thème nango ezalaki tokende kaka mbalo tokende kaka donc tokende kaka ebetinga to ya thème nango ba grand thème na biso ezangwa tokende kaka. Est-ce que webi ke na classe biso tango to sa na dissertation ezalaka ba pesio sujet aussi développé
Après cette conclusion. Ouais. Papa. Mais tant que loba, nga siko et tu n'as développé un peu siko. Développer. Token de kaka. Ouais. Pourquoi token de kaka? Alors, si on a une fiche na biso, au monde qui tout là tu le quoi pilote. Voilà, biso tout là tu le pilote, jeune fille là tu le quoi hôtesse. Donc token de kaka, mbalo bazwa nali kanisi avion. Ça veut dire avec une kaka. Même spectacle tout ça là. Attends de venir orange yo. Moi na devrait se token de kaka te ça nango pressé te simba nango te token de kaka. Attends mais non, on a développement là aussi. Mais oui, mais yo zalo na maman na développement aussi. Tes zalo na maman na token de kaka. Attends ba misu batikali mais token de kaka. Bo so thème te za tola la kaka. Donc attends zo vani na moika o la kaka po za tola la kaka. Mutu na fa ba ke o la la soir. Token de kaka token na ta o se ni. Attends ba cha bar likolo biso token de kaka. Tosaka o tosal tokende kaka ngana o développer ngoti yonsko faut pesa ngai tokende kaka wana pona jusqu'à présent to nanga ezana no boucher et non boucher c'est il faut là no boucher pour ça na kota wana na bimisa ba secret o za ba surprise o to meme la bana poto. OK, voilà obi ezala malamba comédien na biso ya Congo surtout et ça qui entend moulay même ba musicien culture na biso et ça qui pena caché suite à phénomène les gars ba combattant mais les loto moni bozo voyager pe bozonga en poto kalizala qui mutakei tout la musia zaza et puis ba musicien mi ba la so akei azonga te mais puis ba comédien na monte comédien moko akei patikali bo ke de bozonga. Côté na bête na boko bravo. Merci. Bravo. Et ça lui bien. Maman mo kanse ngala botika. Donc yo za ba to ba kanse nga. Bravo enga. De la tuni yo za ba to ba kanse nga. Na lobi boy. Na côté ta joue wa to telemi biso nyonso. Ba tu na ba question. Yo ka réflexe mo boy e bimaki wana e pananga. Babi enga yo ndire soke poto mère za kuna otikala. Papa no bongo na bien au moment bateau nyoso baza muto otika na poto et muto aza na poma $100 na kini so bike na kini oza na poma $100 ndoko otika na miki mais so na kini awa na ko chope le bon na poche bona bi mista mso mona ngorge mais na ko binza mona feza na bimisa te na lo bateau solo la so na bina bimisa mona to mso feza donc ana kini na poma $100 te so no ke poto no otika la poani batwane miso bakoma wasengo songo papa na ba artiste no balalia bo otala ngai bo tango présent $100 pour on comprend que na pas $100 et au $10 enga $100 yango de moi que na pas $100 au monde zabo wa chef répétition masapio wa chef répétition au moins na pas $100 moni nazala ki ebisaka kende eza mopiaka fa ola yango présence nango so ozwano te no bazwa na bango za pompe c'est pas bazwa na bango vous bazwa au moins siko nazongi apona ça faut comprendre nazongi pona bisa OK so dana kina na pas $100 te na tambo na car chaque jour na cha carburant otangisa bana OK siko ndeti na poto OK ga ovandi ka boy pusani OK foyer ozana no foyer na nzele na ngana kandati. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipé.
la connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Avec intégration, mais on a pêché un botte. Lucie Adelaide, il peut gâter mère, on a pêché un botte, on peut s'abattre. Maman Lucie Adelaide n'a pêché un botte. Maman Lucie a pêché un botte. Femme mariée, homme légitime. Ya Eyenga. Voilà. Donc on a pas ma sang. Bana nyos wa kusala musika. Tika ozaka yo moko. Moi ça tanga mbanda. Papa banani oyo mo ebisa ba pour. Kota sta lokwa boye azanga mbanda. Banani oyo mo ba kusala musika. Papa sta ba. Félicitations à Kozambala Bogaboy. Félicitations, vas-y mon frère. Donc, si on a mis na poto, c'est qu'on pour $100. Si on a pour $100, tant qu'il y a sali boulot nae à zongi. Bisouga, ils ont fierté pour nangai et qu'on kendo sali boulot pour nabi ba yaé belé, ma papa est belé na boulot yo. Tam sou boulot mais ma qui non ami qui était sali boulot puis à zongi. Donc là sur la quai, ils ont orgueillité, ils ont moko ya ba force, moko ya ba simplicité, moko ya koyeba musala nde esalibo. Donc c'est un peu ça. Ah boyeba ina bino te choix ba sala ki choix ba comme ya ba artiste boyeba été choix vous avez pourquoi ba critère nini bino yo mo yebite hein? Non, ba critère ezali o. Ba otalati. OK. Ba otala mutoyo azo pesa les meilleurs, mutoyo azapé, azaza penza donc pour la deuxième édition, troisième édition, bon, ça sous moi 3, 4 donc ils ont besoin de ça saison par saison, année par année, donc année moi tombe sous 2 fois, tombe sous 3 fois paix. Eh bien là on a ça bien marqué, c'est ça nos émissions. Et ça l'a bien. Ba musicien tant ba voyager avec na ba production na bango, ils a kamalamu au mona bazana ba animateur culturel pour soutenir bango et ça comme émission culturelle surtout tout le monde a journaliste moko boy to chroniqueur moko a tchepé na katomi balé ba accompagner bango au monde a 4 événements pour l'animation émission dans le sens pour sensibilisation mais eloko za etikenga elo oni esala kake bino ba comédien ceux qui vont voyager attends dans ma province awa attends ma police ya bino boa souciaka ba journaliste ba chroniqueur oyo ba sala ka chronique théâtralité ba accompagner bino ata na production moko ata na Kinshasa ata peut-être na niveau ya intérieur bozana bango ata na niveau ya voyage nani na yo kata lisolo te ezalani pour excusez-moi vraiment dans le bas pour les chroniqueurs rebelles, ils ont tendance. Même avant tendance. Ah, toi avant, même avant mais pour les journalistes rebelles, ils ont la couleur. Autant qu'il y a un angambo, autant qu'il y a un angambo, ngamos comme nous sommes à naître. Comment on se voit mutangambo, autant qu'il y a tout le boulot, on ne dit pas ça mutangambo. Tant qu'il y a bon, moi, je vais me boulot dans mutangambo. Donc journaliste, il un journaliste, à sa moussala n'a place sur le bas A à l'obi A, place sur le bas B à l'obi B. Le bas journaliste, c'est vraiment le bas n'importe quoi. Le journaliste, c'est vraiment mener, tu vas venir. On dit journaliste, on fait un petit décor, il à peine émission, on fait un décor, il a marié, responsable, père de la famille. On va détailler ça dans l'équipe. Mais on père un musicien. Tout le monde a un peu tendance à quand même voyager dans bango parce que
Parce que bâtiment au PC, ils ont Simba. Peut-être oui, peut-être non. Nga naza ko déplorer par rapport à Moussala Oyo, ce qu'on a les chroniqueurs, ce qu'on a journaliste, ce n'est pas bon. Ben gire, il y a au fingaka, ils ont malamuti. Ouais. Ils ont malamuti. Donc moi Moussala Oyo, c'est Moussala mon noble, ils ont bébi sa moi couleur il y a biso ba mususu. Ils ont bien été penza, ils ont bien été là on enseigne la vidéo par comédien. Na ma solo au betawana, hein, au betawana. Au beta ma solo ba chroniqueur. Donc ceux qui battent sans bazar mabé, attends mi balé mi sat bazar plus malam. OK. Hein? Donc bobé tapi ma solo. Pour côté mi bokangaje makasi. OK. Au banda kala bokangaje bo fumwama. Ba comédien côté bo fumwama té. Bo fumwama té. Voilà. Bon dire eleki au mira lo baté. Inga. Il faut na lo bapena di kamboyo. Na ba production na bino na otala. Na otala. Au boki sala. Au bo salaka. En tout cas, dans le Sengalabino, au Bossa Suko, tout le monde a moi quelque chose de nouveau. Et nga oyo, beto yebi, et nga ba français, ba français nous a bien pensa. Ça qui tourne c'est ba français nous ba ola ba la wekenda bien. Et nga tout ko de moi qui chinois ozala. Moi qui anglais ozala. Tu comprends yo soka na lobi anglais. Si on a vu chinois, et c'est le quoi. Est-ce que le spectacle, il y a des gens qui chinois. Papa, public, il y a le 28, il y a besoin de CP, il y a Seka, Baganga. Vous comprenez? Il y a besoin de chinois. Il y a besoin de non, il y a des gens qui sont manager, il y a des gens qui pour l'usomba même l'Espagne, donc si vous êtes par exemple manager, il y a un manager, il faut forever. Vous comprenez? Si vous avez un manager na forever à Rose à la wana. Si vous avez un chinois, alors si vous avez un chinois, ah non. Mon lobby a déjà monté qui est bien. Ah, on a séqué. Oh, on va mettre en scène. On lobby combien? C'est la vérité. On lobby combien qui toko. Dans ça nation ngalo banana bagake enga. Et là au mot auto yebe enga sala raté enga saliam. Loko ça il faut préparer tout répéter pambaté, tout ça l'effort toi ne loko asika. Oh, il sait que Batouba c'est là. Mais le roi libosé ça non identité. Batouba identité. Si on a la côte, on a Batouba, on est sur le déjà bio. Et nous a bio. Donc bio on est comme la identité. Au salarango. Bio. Au liarango. Bio. Au tosango. Bio. Qu'est-ce que vous comme ça pour? Malheureusement pour être. Le roi de la gang. Voilà. Ça la repère bien. Ça la repère bien. Donc ça veut dire Moussala ou na scène ça la bien vraiment. Voilà. Vous comprenez ba nion so ba diaspora boy ba ke bozali au CP là pour battre comédie bazoko ya tout je vous assure na sola qui na vidéo ne sobé a singa bi mira to ça na tout spectacle mais ya tout batba me ba vix. C'est que ça va bien. C'est les 28, au CT. Somba bien na yo. Merci et pas ya Prophète Junior Manga. Prophète Junior Manga. Il y a Maman Nene Boy. Asa somba bien na yo. Merci Etienne Boakiam. Commune Ngale Mana yim to konzango. Sa somba bien na yo. Donc ataya tiki boulot awa mais aketi kuna. Bat ba belé Paul Mwamba, hein? Paul Mwamba, papa social, à sa somba étiquée. C'est carré depuis Belgique, Chikalukaou, Kassavou Meko et Ate Kassavou Bomoko, à sa somba bien. Yezola London City, à sa somba bien. Donc on s'est dit que non, et on a tourné na bana Kassavou. Hein? Ouais. Bah mettre Louwetu Bozawana va mettre Kevin Cheval
la communauté congolaise au sein de la binoboya belé bosso babillé pour koseka ezalaka traitement moi makasi na bi que mikili ezala ba réalité belé aux anchesati donc boya boza jamais de sipo na yebi ba comédien na biso et puis non bolia biloko otumba siko ya poto Simon Nchuka yesu boyo ateka na commande so bi c'est na liangulo otumba Simon Nchuka na France wana natasi ko no bolia siko okelia ngulu ko ya chesati ya poto ezandeni siko mafuta ngulu mayo te mama oya ngulu mo na prestation assistant du chef hein voilà. Assistant du chef Emmanuel Bébé Todobolo King 5 pièges assistant du chef voilà Osiligi nasika pour quelle raison producteur nabino olobaka komone likolo ya sur les kauka obi pas Zouzou na PC Mbote mon boss futur ministre sous les Kauka, beauté plus intelligence et compter. Il y a un masolo. Il y a un pénum dans les producteurs, il y a les bossos. Il y a félicitations. Merci beaucoup. Dans ma rambo, ils ont mani production de Moutou. On a faire gagner tout ça. Mani production, félicitations. Bon continuer, bon soutenir. Mais par respect, belé toujours pas sous les Kauka. Avec l'assistant du chef Baby Cash, même moral. Voilà. N'a pas une information. Boébi dans la vie, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Et le baraté que celui qui ne travaille pas, non, celui qui ne veut pas. Donc mon toit liko ça la te aliate, pe aliate kutu te pe au kabela eti. Et ça le coup la lelo yo. Banana bino o bino zo kamala kata groupe na yo ouais na tuna ko question na débit baza combien oui bakenda ka bayaka lelo so totala na kata groupe na yo nan o lelo yo tota pena ke oyo eyenga fweyenga na eyenga chepe na nzonzing eyenga pa pistonaye Engapé, mon appart toi les sont à Zaboé, ils allaient grâce ouais, bana basé belé et puis bana nyos il y a zoni bazar nzonzing. So boton tabagagi ambulance, au tabagagi à Cardozo, au tabagagi à Jérémy, au monde a toujours bana bazawana. Donc ça veut dire tout pousser bango. Mais golobake nenga la zate yende pena mutu a remplacer na groupe. Mais il y a qui est ingati. Et il y a qui est mutu na mutu. Ça c'est fort. Bon, c'est la brique. Na catch au yazali. Par exemple, ma charge, lise ma charge. À la catch à groupe. Après ça peut makambu na ye, il y a ningi na ye. Mais il y a le batteur le roi moi c'est à lise à ma charge. À me jouer na culotte noir, mais la main orange le roi est ingati. Ah c'est pas prise de inga. Aïe le logo nemo bouillé, il y a ba Nigérien. A pesango. Tu comprends que et le goza maïli. Tu tindi kango tu pesango azulango makambo. Non c'est comme ça. Au moins un maestro. Aïe na ba ningi na emo botali. Ah ba ninga maestro. Oh pousser à akin. Un disciple accompli sera comme son maître. Voilà. Tout le monde avait battu un baloko à Kofi Olomide, un baloko héritier Watanabe, un baloko la King Kester. Ndenge na groupe na yo ko zaper mon amour pas ko m'appelle lokola yo aza ko imiter pe yo et ça problème té et ça problème té mais ouais ça likabo et ça le ba foxa ngoté bon là on s'en douter il faut pas jouer ka lokola nga non mais muto ayé otali muto yo ana mwa ba kibongai na kati tika siko kibongai ebima e yabo so na braza eza muto a limiter nga akoma pe yenga akuna kina azali pena na kini Abe président, monsieur Azarte, il a eu un commissaire de Goléinga. Pour nous, nous avons dit capitaine de l'équipe à Getty, à son habitat, mon équipe a joué à Golayo. Oh, Nathalie, mais la président, il va les Gananino, il les Gananino. Parce qu'on a 4 groupes, il faut moutoyer, Otali Moutobi, Pichoazoya, Anamwa Biloro Nangai, Tchana Pesai. Mais un homme mais et puis, comme Bimisa Barter,
nous sommes à facteur chance. Ça dépend de Moutou. Nous avons la discipline. Nous avons aucune. Le gâteau Zouabimi. Si on a vu gâteau, on a bandé au théâtre, on dit matin. Aza camarade, il y a Jérémy. Aya on est au hôtel arabe. Aya prenait pas l'arabe. Viens, on a une salle à théâtre. Ah bon, ça va. Tout chargé. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na bison en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba ko komela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotique, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na bison en ligne. Ce qu'on a la maladie ou etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba JP ba solution na ngote a on a mis sunga to zo libino solution o bengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai passe na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solo la po ba seka kinga ba oya okufa mingi ba ko tiki o akufi déjà to kene ko lela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solo na bino na ko pomba yo nga moko te et sekele na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai faire la maman dans un felonde na mitungisa maki na maladie dibumu pasi na makolo pasi ba docteur en felonde ba sala kinga ba examen ba pesi ba kisi ba neko sima kaka te ti ne ko zwa numéro ya docteur en ligne na bengi bango expliquer bango kananga batali ndenge na expliquer ki bango ba sali bango ba diagnostic ti ba ko pesi na ba kisi ba ko ba kisi ko sunga yo ba ti ndenge ba kisi ngo pe na poste na zio yango na meli na mi yo ki pe bien ba ndeko ngai na nga sunga pe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na na biso na ba biso na biso au moins ba traiter na misu ba vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur en ligne ndozwi solution donc ba garde to ça yo mona etikala bon soli abika likambo mbata abika likambo to etikala tilelo ya ngumte bimisa gâteau za félicitations nzamba za na yo atambo na yo lelo ndibo voyager wana ndibo kende yo mundo zana mutamtaso apesi feedback epezongi acteur nizomona kende bo beta kana parmi bato ba okena bango namoni mobikisi namoni Aïda namoni Mika Bongo vide loin non zomona pa question qui apesi zala nango hein presque bango nyonso baza na dio nanga ekenaka bien Aïda toto sa makambo iningisi monda na spectacle ya Belleville kandi na showbiz to jouer moi samba là sur la qui va partir o ekata mal ko ba partir wana ezate on point to bana baloba ya bolingo nga lobi o nga mais Aïda afinga nga na à pleine kolata nini je n'ai jamais été pensé ya olinga mobali loko ayo tu es vilain o mona dio wana décor ilonga nanga na ye dio ezala mabidi nanga na dio ezala Mimika Bongo soto jouer moi stambale au télématé dio ezalaka Jérémy Chaban soto zanedo ça veut dire mobiki siko le baté entourage wala nyoto doza bato ba dio tout ça donc on va dio na mimi na mobiki si na Jérémy na mabidi na kela donc mutu nyoso za wana moment no centre Mimika Bongo aza dire peu fort na scène moment bah moment ça dépend un rôle au jour au incarné mais azara na ba facilité
ya okota mutu lisu na kati ya scène. Et bon Aïda. Également. Azana ba créativité ou yo penser te. Nga on penser par exemple yo Aïda to jouer awa mais Aïda ko télémaquer mati likolo wana donc o etinge scène la muka yo télémi olandi boké. Vie de loin. Vie de loin, improvisation et nature na donc naturellement bongo. Donc on va les camobo yo lobi les camobo il y a vu les camobo improviser on peut et participer les camobo. Isobé. Phénomène. Wana papa. Wana papa. Donc papa. Wana papa. Nkela yangani. Donc Nkela a quoi mbete na scène. On va aller comme moko mais il faut répéter encore 7 fois au siliki pour qu'il pas siliki à boudé. Donc Nata eloko mona Nkela ba lipa ba lipa oza lipa ya carré habitat il a rectangle mais il avait raison ba benga ka carré mais en soi ils rectangle donc on a fait voir bisoko qui était pour ça erreur donc la particularité artistique voilà mabidi si vous pouvez dire so mabidi donc Congo wana particularité salati na roya awa na temi na awa yena sima kuna ay mamba osala oyo ekubenda nga na epe wana toke et surtout ronsa moto ba français na yo voilà acteur artiste ouais mobiki sinde donc kolobate mwana tata kolobate yekutu donc aza artiste. Voilà. As artiste. Bande ko bobi pourquoi na tangi ba comédien nyonso parce que na biki voilà ça la combat mutu moko ba to bande to tay communauté dans la liste pas okene. Nani? Modéro tutokani. Wana coach. Wana coach. Voilà. Coach. To boza lipe mutu mo baza suna nini okende. Nani? Pierrot Ndombasi. Pierrot. Tonton Loulou. Imaginez bien moko sélection ba comédien bazoya et loko abo jamais na rata dans ton singa bino nyonso bozali na niveau ya la diaspora boy baké boza ko sepela po ba comédien bazoya jamais spectacle bo salama et salama nango mais parce qu'il y a tout ba nango ezala différente na oyo eleka liboso na mona on a ketika yo sikoyo on tika ngati tika ngapona na répétition on tika ngawa donc ouais na c'est la fois que nous va jeter voilà et là on nous a remarqué auto déranger yo na musa na bino ba comédien awa la Kinshasa même dans des beaux voyages ni nous on appelle que zo déranger au c'est plein en te et là on déranger na ngate mais sauf que théâtre na biso yo et moi qui n'a pas n'engé mon boy sur le garçon nanga Israël beauté tabi papa n'a pas une sa théâtre na olinga ngate na olinga te musalo ba mambo nga na mona oli femme aya so mona ngote mais garçon jeune fille à la maturité o aye déjà to cadrer to bon ça pour théâtre et comme on a oyo donc ça théâtre so ba na souté dans ce yo lobisa oité o pa benga za passe pour yo lobisa raité yo za kanaye donc babilo kwa to e bangote na kala to ba prodigion bisadidi ba alpha bokole ba placide wa kilmanja pe biso zalaka basaka ebele banana takaza nana takaza azwaka gesho azwaka modero azwaka nani alpha bokole azwaka nani azwaka na o sati pege no mabezati donc so kuna za programme lundi ay pas no so ça jeudi mais le komi so ka oya boye na ngambo oyate so kenda kuna na ngambo oyate donc to bongisa théâtre to zongisa théâtre na lignée nango et ça biso plaisir. En tout cas, réflexion de ce piscine makasi. Merci. Mais source nango, il y a pas conflit wana. Nous zungu makamone ngo ekende. Et ce que nous bebisa, musa na bino, tozo bongisa. Question ba yango na ba yike na ozo répondre kaka que musala et comment kende pe loko ekoya. Loko ekoya mais loko to stop na yango to na choité. Tout ça ka effort ka ke ezala bien.
tout ça est fort que mais vous vous repérez déjà que non bateau doit bien si musala ngo te non na monité na yoka kaka bato bana no yoka obi bato bana no yoka ba misu baza mboko soute ba voyager te bakenda ba bebisa bakenda da pacha kuna bazo manipuler bata awa chasa te bakenda bakufa siko ba biloko batikaka ndezo bino bozali ba papa ba mibali na mona ba mibali na théâtre wana problème te bino mbai boswana kate bande kuna biso basi ba oswana mingi enga yo koza mwasi na surtout mona ta mabe mo ezali osani ofan plus conseil siko bino mibali bosala nini pour mabango sila napesi mbote na groupe zoni mobimba wana namoni mama Jackie de Kisha napesi mbote epai ya Delicia napesi mbote epai ya Jeannette napesi mbote epai ya La Pulga napesi mbote epai ya Cordon Pelissa sans oublier Seke Rodrigue Kembo motema bato ya Meta Kembo napesi mbote epai ya maestro vedi bato nyonso oyo baza na kati ya zoni sans oublier 02 asali retour na ye na kati ya palais donc te avoyageaki ponde olobi okosi moto olongolaki ozongisi bandeko émission yo nakoki kosilisa yango boye te po pasi na motema na masiri makambo na oloba natali vidéo mo namoni na Belgique une maman azwi panier azwi sani moko atambusa abi mama mutu nyonso akoki kobakisa kopesa kotiza ta mbongo po basunga mama linga mutu nyonso aza ignorante ya komona na matanga ya mona mama linga lolenge nini santé mama linga ezali comédien nyonso mamna oloba yebi meme inga ayebi message nazopesa epa bandeko nyonso de bon cœur tocha la main dans la pâte ozana oyo ya muke oza nini na ko transmettre bino numéro ya membre famille mamna oloba na autorisation na famille pe na osala ngo dans de bon cœur na tuni famille pour na yebi famille ane ezali dernièrement tomonaka ntango mami ilela alobaka communiqué moko na télévision makambo eyaka mami ilela akokaki kolobela kote sans autorisation ya famille bamonaka silence de mort comédien moko te alobelaka likama malinga mpo cause bayebi na okoloba ngo te mais lelo en tout cas tozoloba ngo mama linga sali musala makasi na mboka oyo mutu nyonso ya motia malamu oyo ayebi ke mama linga sala musala mine na mboka oyo en tout cas tosunga mama linga message eleki osana ema oloba par rapport à l'histoire malinga ouais mama linga baza ba mère oyo biso tali na télévision groupe salongo motali yango aza mutu oyo a travaillé trop pour na mboka a travaillé trop pour na boulot na biso donc nga nakoka kotala ye deux fois te parce que ata madame nanga nde azalaki atwanda olia balimbondo o mama na banda olamba naobenga ye mpena mama linga na besoin olia mosaka boye osalelo mosaka naobenge mama linga leo limbondo ça veut dire toza du cœur na famille toza du cœur na ye moko et surtout tozwa sous choc ya makasi oyo ya bongisa elenge bongo master bwando jouer mpe na ye touché elle touché tokenda neti bakasangulu na film ya Renate il faut ouais tokenda neti kuna oui
butu tosolola ve bulo na biso bulo ve poto luka to bulo boza bobenda tosolola mais comme on a subitement ningwana qui donc ça fait mal mais nzambe moi yebi donc on a zana webele à soutenir maman Alinga au passage dans ndambu union fait la force to sunga mère wana et ça l'a vraiment bien on a pas maman Alinga yango to sunga peut maman Alinga il faut savoir que maman Alinga a un traitement la compte il y a maman il y a fondation Maman Désigna qui Tshisekedi bango bazwa qui soigne du début jusqu'à ce moment bazwa soigner mais étape zo kende et senga ceux qui mutupe à bonne volonté non tu kolobande dans lobby que akoko la main dans la pâte et aux amala peut-être même ba traitement moko et approfondi encore ezala malamu mingi kota la sunde ko buibui o très bien et ça la passe nga non de tout ça bolelo au moni mira peut-être à comme avec au moni mira kwa soko lobate et ça lo ndeni buibui a rien ndeni a futa ndaku ndeni et arrive ka muta bengi buibui mais a ko yamba téléphone te po téléphone pèse ezali moi tambola et ça te moi ye bape mutuni a bengi ye et ça te fu muta za pembe na a futa ndaku ndeni a veut frère ndeni message moko ça na ko na buibui surtout ouais on a yanga penza à parler donc 30 juin 2024 la salle penza fort mais malgré maman simba te donc on a to kena buibui mikili na makasi ya Rodrigue Matende jeune producteur et la journée ya pour la musique ya Patrick Beckham anga betakuna donc on a pena kena zo pena tina parler to kena na ema malheureusement rendez-vous bimaraté bablo tout ezara déjà prêt mais to zo rendez-vous te yango elala tibo donc ça veut dire aza vraiment ndeko oyo ser oyo na portaka na motema ye moko oyebisa so okena ekuna donc tout monde na rato sunga na coulisse madame na ngako ko madame na ngana profil na e acha buibui donc ça veut dire to linga teta msuso gauche pesa ki droite ye ba to droite pesa gauche ba mais on a ebisa OK ngana ye moi ba relation bien ezali y compris na maman Alinga voilà ma c'est ça. En tout cas, bande konabiso o boyebi qui maman Alinga comédienne aussi buibui ba sepi sabino ba muninga malam na tango pasi. En tout cas, c'est le moment si je dis c'est le moment na yebi unazoloba, c'est le moment na yebi unaoloba. Naza devant caméra na yebi makamna oloba. Peut-être juste à venir na oui sabino ba vérité mususu. Voilà. Et monsieur Sili, tu sais bon retenir que vous avez confirmé que très bientôt là vous voyager pour un spectacle. Ouais. Donc le spectacle déjà le 28. Voilà. Le le 19. Le 19 déjà. Donc on a 5 jours avant le spectacle, donc tout ça comme ça là bien. On a 3 jours avant le spectacle pour répéter. Pour moi, ils ont porté ça déjà. Bambata eza na kati ya passeport to milengi la ka nzembe lo baka to bi mokolo te to bi pe ngonga te to lo ba pe jour te pour la bateau nyoso ba hôtel so ba ke to ya jour normalement donc na biso jour ba namte ba mona biso d'ici là na tamuke to zana bango kuna ngana ba boy pa bandi kuna nga ba fan nga ba tutu balinganga nazaki devant Mira qui en vous. Alors, bien, tout le monde question bien quand on appelle la polémique. Ni n'engwa mabe oya lobaki awa, on a répondre yim to bando talanga au CPLT. Au monique langage yo et ngasali mo excès des ailes. Na loba oyo et ngasali mo boy. Donc biso basala biso pona ko loba pardon ils aura biso tenté. Donc veut dire limbisanga quoi. Mais na bengi batu nyonso boya na spectacle na biso na katia Paris. Le 28 juin, Boyawana. Merci. Et puis, Gelor et Ngafongoli porte pour le groupe Oeleka Awa, Zoni, Boni. To Fongoli porte mon aîné,
tu as besoin d'acteur, tu as besoin d'actrice. Au sein au théâtre, aux allons l'idée au théâtre, mais aussi peu on au théâtre. Il y a qu'à tout ça film, moi après film, moi tata moi aussi et film Mboka. Oui, tu as besoin de ça. Tu as 3 villages, hein? Donc vedette tout cas la quoi tu as mis déjà les amarambo tout sur la Guinée. Alors et c'est l'option penza batu et c'est ngabiso batu. Donc moto a préparé aya tous en a venu au show chez Mère Monique Arena et ça entreprise Katsavubu na Kulamba Diakoko na katikati donc en diagonale il y a Flat Hotel Frakal donc tous wana lundi na jeudi oye okuta biso to développer to beta masolo donc na pesi mbote et pas bateau balinga ngai bateau ba soutenir Gelor et Yenga na mikili boza tellement ebele na banina prophète Junior Manga motema ne ya maman Nene Boy pourquoi pas maman Bis Mondele maman présidente ya Force Tranquille pourquoi pas hein Simone Nchuka muta tumbaka alambaka nanu nenge biso to lambate Simone Nchuka toyo liamo bantaba na yo mwangulu na yo na France Paul Mwamba papa social na pesi mbote Obed Inzaou nouvelle énergie Etienne Mwakiam na pesi mbote sans oublier Pazouzou sous les Kaouka beauté plus intelligent Bakisela Ebe Bikashi l'assistant du chef Nassima et ça la moi bien Mani Production merci beaucoup merci pour la maramounion pour l'opportunité Mani Production Tozoya Mbote Lissousou et pas ya Madame Lucia Adélaïde n'a pas si Mbote Lissousou et pas n'a pas sa sonne Willy Tanfoumou depuis France Willy Tanfoumou depuis France Mbote pas Rodrigue Kembo ah Rodrigue Kembo le seke donc secrétaire soda Sorina Lenga à Kangio donc mbote pas à cordon muto coordonné zoni Pelissa donc yeso bomi moto il y a Pelissi so pour Pelissi il est en Pelissa il y a comme moi Makasi merci et pas à 02 de retour maman Jackie Delicia Jeannette Bacharge la Poulga nani susu natangi komona ete bande comme susu maestro bande comme susu Francis bande comme susu donc le loté l'obité l'obé koyate l'obé okunate tout ça là est fort alors vous avez dit liboso il y a artiste et comédien Gelor Yenga so nanda kuchata boité c'est qui Zaki Gelor Yenga te na boba dérangement bobenga yemoko plus 243 9 98 87 44 48 na bandei plus 243 9 98 87 44 48 totikana eloko oyo ebiki na bae soubierte ngane na boy na bae soubierte qui avoue non mais la soubierte na meli bien lobiti awa banana lobi place de zaki no ya pe na osansale type parler na on peut parler banana ba no beta porte na beti pour na doit ba 45 minutes au beta porte c'est mon gars qui me doit fongo la terre kuicho na la kaka na la ni nanga ba 6h ba tu oh papa il ngona ni bana bole na sou pour na beta sou porte bi na tala boy na moni fongo la donc tu na beta porte wana fongo la na parler ezali na mo awo na parler mutazali na été donc tala dégâts en tout cas vous jamais déçu quelle inspiration vous a jamais déçu Bart comédien na biso bazoya na niveau ya Europe kuna en tout cas visage Schengen c'est bima qui déjà bango nyonso bakozala wana bokoza jamais déçu bosombo habillé pour vraiment bazo ko sepisa bino kuna merci beaucoup azaki na prise de vie et ça là qui bongo la princesse Gloria Babeya hôtel Monso Kumisi Nzambe à ça la permission kitoko merci beaucoup na muluba solo Mika Bajika muluba soso ba na beaucoup de bon seka Nanjolu
Mika, Nanjoloa, Namboudjibou. Voilà. Merci beaucoup à la Donglish depuis Irlande, Willy Tanfoum depuis France, Jacques Tanfoum depuis Irlande. Moi, c'est États-Unis, Azamoninga Naote, Sylvie Biadia, Christian Lusakweno, l'homme de Dieu en Botebele. Merci aussi. Esika Bilengi, à Charlie Pouple Fanda. Il s'agit de Esther Mayangi, Julienne. Merci beaucoup à la femme qui détient la beauté de la femme congolaise. Et merci aussi à Abetine Sakasaka depuis France. Nabenga Kaye, l'embouchure du fleuve Congo. Luzombala des grands mannequins. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci.